Breaking news, chaque mercredi, tout à awa, et c'est quand tu es pour la Bonzambé, la mission. Alors, dans Manchester, et c'est quand tu es pour la Bonzambé. Basango ya Congo, et ça la ruine, ndembo nase, balateur, Bokonja Kabila et Cécilie, Nangonga Oyo, bazo négocier rassemblement na PPRD. Mosengo akutana na Kabila. Mosengo akutani pe na bata ya rassemblement balobi feuille de route ya to manifeste ya oya kanchachi bakoni bango te bango bazaka na badoni na bango Kabila faut respecter constitution akende mais likambo grave ya li que Kabila ceux qui a respecté constitution te oni déjà se préparer pour na kosala élection na Congo sans Kabila, c'est-à-dire les 11 oyo batu ya oni bakoya bakokanga Kabila ne basalaki na Glasgow na Gbagbo na Côte d'Ivoire bakokanga ye pe histoire ne ekosila mais Kabila za teti bona Lumumba to yibita okende tiwa petit fils à Lumumba oketiwa a débalé na niveau mabe ndenge azoyiba ndenge azwa bambongo ya Congo ne bazo piller Congo et pesi ba européen kanda ke Kabila azoko pesa ba iranium ba matière première na Corée, na Iran, ba ennemi ya États-Unis. Ce que États-Unis c'est que Kabila ils étaient pour l'ennemi biso no l'ennemi na mo biso te mais ils allaient que Kabila a armé l'ennemi na ye. Ya mo fu ba benga na ye akende parce que ça criminel. Alors dossier munene que ils allaient sikoyo ki muyibi komi makasi na Congo, bato Kabila nyo surtout ba sentir que bazo kende alors mutu na mutu akomi ko yiba. Basango nazanga mo lelo atongo ba biso que 70% ya bana nyo surtout na RDC bazoni classité 70% bazoni classité c'est-à-dire Kabila azoboma na génération future parce que azoni na remplacer ba Rwandais ba comme ba Congolais. Alors Robert Minaku oyo azali président parlement en réalité azali président parlementaire pour y bien tel kabolika na parlement pour président parlement ezala Jeannette Kabila parce que Obemina Kundinga Zana ayebi même pas combien de troupes rwandaises bakota na kati ayebi même pas combien mbongo ya l'état ba richesse na biso mabele na biso Kabila kabi et pas bande connaît ba rwandais. Alors Obemina ko a sentir que Kabila c'est ayebi batutu bazoyiba zoya bimisi bana na komo kima Obemina ko pe akimisi mwasi les États-Unis mais source na biso le président de l'Assemblée nationale Obemina ko et Madame Lekester Élysée Minembwe ont retiré à la Banque internationale pour l'Afrique et au Congo, en sigle BIAC, une somme colossale, liquide et cash estimée à 7 milliards de francs congolais, soit 7 millions de dollars américains. Nazo Nimbola pour la maman Batamangala. Obeminaku na Kester Élysée Minembwe, Baouti ko yiba mbongo na banque. 7 milliards de dollars américains au Baïbi pour Bamonike Kabila Zoïba. Bandeko Kabila Bazoïba. Kabila Zo Kabambongo na ba président ya Sadek pour tika na pouvoir. Zo Kabana Mabele na ba pétrole. Bango pe bakomi koyiba. Alors pour étouffer l'information, Obeminaku a créé un groupe de privilégiés au sein du Parlement à qui il remet des reliquats dont Puisse Mabouilou, Kokonyangi, Shadari, voilà batunaye, oye a financé après si bon pour pas battre ba travail bato bazo ça les années ko amadoué ou ko intimider ba collègue na bango ya majorité présidentielle ou ba luka ba manifester kanda na bango. Donc les trésors publics saignaient à blanc en RDC, raison pour laquelle la majorité présidentielle a besoin d'un glissement d'au moins une année pour bien se remplir les poches. Alors, pour nous, c'est toujours exceptionnel que Bata PPRD va sentir que c'est Sili Bazo Kende. Mais avant de Kende, va décider, il y a un mois de glissement à 2 ans, Bandoroyiba, Tonga, ça comme ça, Benana. Mais tout ça, on a pour ça, Makamorokam. Lobby, Banamaïmi, Babenga, mais proverbe, le lobby absolument, est-ce que Moïse Katumbi a un ange, to a un démon? Parce que Moïse Katumbi yende mutali boso aye oyebisa biso ke Kabila
à ça la déclaration qui a trahi jamais Kabila, le cola Vital a trahi. Alors, nous devons nous un rassemblement. Boye bien nationalité les adouteuse. Aïba Bambongo. Boye bien makambo mabe asala. Comment vous avez un pire petit, il y a Kagame, Aza sous-président Congo, puis Aza na mwasi, il y a Tutsi. Alors, on a moni, on a union surtout à Batrasanga Mayele, bazo finga, bazo critiquer. Or, il y a problématique, il faut se rendre aussi cool. Pour te boy, te bengani Kabila, Aza la remplacer sous nos moutons PPD, au Baïba ensemble naïe. Congo, ils ont un intellectuel belé. Congo, ils ont un batloka, Matungulu, Bafaïlu, Batisekedi, Bazé Belé, Balisanga Banganga, Batouana Nyon surtout. Pourquoi pas, Bajen ou Anabope, ça va mon chance. Ce qui rassemblement, ils ont vraiment initiation, il y a Batouana libéré Moka. Pourquoi Bakwa Ndimani Kamwanengwana? Pourquoi Bandimi Kopandengwana, Batia sous Congo, Nakatia Bouzoba? Alors, tu vas dire déjà que Bélé la Batou, tu vas dire et là, on dit que tu sala pour te Congo, où ils ont un maboko na biso suko, ils ont un biso, tous ont ça sous na maboko barwandete. Et là, on sous. Tango batu bazo yiba, tango batu bazo bafou autorité de l'État. Entre-temps, MONUSCO où ils sont censés protéger les citoyens congolais. À côté kuna na est, azo bomasiko ba mai où bazo protéger les Congolais. Pourquoi rassemblement azo le belo mon côté puisque yende mutu azo bunde la peuple. Pourquoi na est tisiko na beni ba oboma ba Congolais mais bazo sa déclaration mon côté lobi su ba kunda ki batu. Lelo du su bazo kunda batu. En tout cas ba ndeko na ngai to lukato so na rassemblement to yeba feuille de route na bango ezanini. Puis ba projet projet ya société na bango ezanini. Parce que pour voter mutu na poto ou bien en France ou bien wabi bah, ça c'est un projet d'avenir, projet de société, bilan, vision dans les années. Toujours le rassemblement, mais tout le monde dirait un positionnement. Parce que dans le Oyo, na PPRD pour discuter par rapport à manifeste na Kanchach, par rapport à conclave au Basalaki na Jeval. Corps nango au basalaki nzamba sunga que Tshisekedi azala vraiment auto bengaka moko ya bato ba libérer mboka Tshisekedi a changé te pour changera. De l'autre côté Mwanda tonto ba rôle les aranines Mwanda vision les aranines plan d'action les aranines ba journaliste nenaya ba rara ko critiquer makambozo le kana Congo ko critiquer bato bazote ba proposer aranine. Et c'est Mwanda azaka mutu ya théâtre. To Mwanda commence à la vidéo pour kabola bambongo ba futaka na YouTube. Alors Mwanda to komisi ko lukaye partout au monde to kangaye. Soki Mwanda azama soda Congo, azama mwana Congo. To kotie na avion to kitseka na aéroport ya Njili abeta makolo soka okomata kinga sana soka. Mwanda makita na kin na aéroport ya Masina ya Njili ba publier que Mwanda zo ya oyana makolo to otali so comme même na Pascal na nzela na ba baré pour na Congo ba bazana souvenir à mabe en Mwanda moment ba te belé aza Terminator aza ibu bomoni pe rôle azo sala 10 ans ya distraction to pesa bino conseil soki bozana vision te bo rejoindre ba na vision awa to sala ba analyse to sala ba enquête to ba révélation toyaka kobimisa makambo oyo bino boyebi te po esunga même sikoyo tozolinga kosunga rassemblement parce que balobi bakokende le 5 bakosala meeting wana tozolinga ezala kaka te mpona koloba carte rouge carte jaune mais ezala bapréparer peuple mpona sit-in ndenge esalamaki na Égypte na place Tahir soki tosali 5 jours tobimi libanda diplomate nous surtout à Congo balobi kaka soki ba congolais na Kinshasa ba bibi 5 jours libanda na libosa parler du peuple butu na moy ba caméra monde entier nous allons brancher na Kinshasa pe Kabila pouvoir de aucun donc vrai moyen ko benga Kabila na ba Rwandais nyonso eza ko bimisa population na souffrance populaire eza qui breaking news en direct de Manchester proverbe 30 bye bye.
Breaking news.